étrangère. On privilégie certaines personnes. Nous en avons marre. Voilà. On est tous malades. Quand on tombe malade, l'hôpital est censé être public. On ne choisit pas des gens à qui on va donner la vie, à qui on va donner la mort. La France aujourd'hui est incapable de protéger ceux pour qui elle a reçu l'héritage des vieilles personnes. Ils tuent les gens dans les hôpitaux. Ils tuent les gens dans les hôpitaux. On tue les gens aujourd'hui. Voilà. On n'applaudit plus. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un gros problème en France qu'il faut régler. Voilà. On nous cache les choses. On nous cache beaucoup de choses. On n'applaudira plus jamais. On ne dit pas la vérité. Voilà. Ça suffit. Italie babi tobimaka tolobaka so likambiza tobimaka tolobaka vraiment donc voilà mingi robela na ngote la pesi bino nyonso bambote bato nyonso balandaka ba vidéo nanga bato nyonso balandaka ba intervention nanga na YouTube de partout pas nyonso bozali bato nyonso basabona na chaîne ya na YouTube nanga Dina Star TV vraiment ya bino ba bisou ngana je vous aime bien nzambe apambola bino nzambe abatela bino babi balinga so lingi mutu fo mema ya cœur voilà merci de bato nyonso basabona merci de bato nyonso partager merci de bato nyonso balandaka intervention na ngai oyo nalobaka vraiment merci mingi rebela ngote babi nazo qui appelle moi la butu vraiment mutumura benga za la partie à France benga bi dina bino balobeli bino bolobaka bino bosara masolo beta CT la likambo bazo débrancher ba pareil respiratoire na ba noir ba opesa privilège na mindele vraiment likambo et sali passe tout mon vidéo mo auto circuler dernièrement noir moi za ko bela zo ganga na parc azo ba to ko betela suba mais on applaudit plus le médecin on applaudit plus bazo branché pas pareil tu remettre les bras sur mon côté ça ne sert à rien avec vraiment ko ganga habite ko applaudir sous ba médecin ba personne soignante parce que bazo débrancher pas pareil ngana zo qui appelle mo lobi mutumura ndeko mo benga bi dina foko lobi ali camp oyo ba ndeko to za la vigilance ba ndeko so ba ken hôpital to za la vigilance to tila bisi to baza na ba internet na ba téléphone baza na ba internet na ba téléphone ko benga ba même na ba appel vidéo parce que ce qui ndeko na koti a coronavirus à côté hôpital. Donc, aux gens ont droit à le colokunate, aux gens ont droit à rendre visite, aux gens ont droit à yeba, au côté. Ce qui est à côté, ce qui a bimi est Nzambe. Et puis, mingi ba au côté bien, mais quand a commis kuna a commis grave. Et alors qu'on esprit moureza kuna et ça la que nous sommes à l'hôpital, maladie et ma casse. Donc, tu évites les animes et ça la bongo. Et de quoi na benga, alobi a bengi nani grand frère ni na vidéo, grand frère ni na passe ma casse mais a forcé a yambi vidéo, à la qui sié, ba ni ostu ba pareil respiratoire, ya zana ngote pendant qu'il y a zana passe ya respiration, a dazo respirer na passe. Mais baté na batumusu ba pareil respiratoire, baté batumusu ba oxygène mais yé ba pesi ya ngote bazo pesi ki na ba minute, pendant que ba musu ba zana ngo ba vandi. Il a mis à côté hôpital à Zaki nango après ba ekolongola yango bande balongola ki ba opesa ete ba opesa batu mususu ba opesa privilège na mindele donc eza bongo mundela olinga noa koleka ndeko ne mundele te eza bongo mundela olingo noa koleka ndeko ne mundele te to mindele bazalaka yango soki ndeko no aki hôpital ba ekozwa ye au coronavirus o ni na côté hôpital faut ko prier pas ya zabo lemba te boza ba bateke non bon asaki hôpital kuna ba ko soigner bien sûr mais bino na ndako bo soutenir rien na ba prière bazo débrancher ka batu ba pareil parce que tellement beaucoup de makambo eleka kuna te bazo débrancher ba pareil ou soit sur ba débrancher appareil té et un système à fico même biso na Italie ça et ça la fico ba rozwa ma bête ba test sanitaire biso bien test sanitaire donc accès dans le code fiscal na oni ba bête en ordinateur maladie nyonso o belaka ekobima ba maladie nyonso to no belaka ekobima ba kotala siko maladie o belaka soki ba monika ozalo na sida ozalo na maladie moko boye kalater okufa na yo ozani yeba ngo wana droit na ba pareil parce que ba o privilégier plus ba jeune ba o privilégier bato bazala en bonne santé ba o privilégier bato bazala moins chance à vivre longtemps ozano muto belaka sida belaka diabète comme na niveau soki ni cancer soki cirrhose des foies oza soki comme na 70 à 80 ans bande ko nga ba noir na minute yo bombanda ko bo ngana osa ba vidéo sur Facebook na ngai
non sala ba vidéo ernest na Facebook na ngai ni ezo ba ke non bo lia ka batanga wisi ernest tout bo lia bo mela ba je batanga wisi bo lia malale belé mikolo yo ba citron belé ba ai na sala ba vidéo na lembi ko sala ba vidéo pour na ko motiver ba ndeko na ba noir to renforcer ba anticorps on est ba soldat to ba soldat ndoto coronavirus te betuyo et au côté komate ngai ute ko beta ngai na ken hôpital ba bisanga ba bi ba pesinga numéro ba biso ke comme to peso 14 jours ke musa na ndako so komi grave benga ngana esipo ngana ko ma grave au nom de Jésus parce que ma grave mona ya a niveau ba vidéo temble ba italien ba zo se lamenté ba noir ba kufa te na coronavirus car ba ba ndeli ba kufa aina ko ma grave na ya na kota koma po sala ngaso Thomson so yo tumba so yo kalinga so ya nini non na boyaki ande ko nga c'est mioza na coronavirus ozana ndako zo temble ba zo yo soigner na ndako ozo batubi ba pesi ba kisi nozo mena ndako bi ba traitement na ndako mais ko kino kota l'hôpital parce que famille azate ndeko azate muto kolandelo azate eza mabe makasi parce que oyebi docteur ni okuta na été oyebi infirmier ni okuta na été oyebi mutu ni okuta kuna te suso okuta na raciste o sambwe na obenta matoyi bandeko na ba noir oba en Europe to renforcer ba soda to renforcer ba anticorps ba vitamine C ba citron ils a même pas 3 € awa somba ba citron belé melaka ti ya citron chaque jour liaka beaucoup liaka ba ai batanga wisi renforcer ba orange to liami pour ezala ko ba soda coronavirus soki beti ko beta on a ndenge te ko iso soki ndenge nini e okita on a poumon te ko détruire au poumon te et puis mikolo ko éviter comme la maman ya malili biloko malili ba biloko glacé ko éviter ko pardon ko mela ba cigarette mingi te mikolo yo bato ba bela ba mela ba cigarette mingi na vie bango ba oza toucher rapide na ba poumon ba oza toucher rapide et puis coronavirus c'est bomba ba poumon rapide ba okota comment rapide ba oza même pas une semaine te soka attaquer 3 4 5 jours ba la mort respiration bloquée ba la mort soki chance akufi soki chance a big so chance te akufi musumo si ba comme na niveau ba tie ba tibo ba tie ba toboli ba tie ba nini mais akufi kaka parce que ba poumon na ese beba donc na minute vraiment bandeko na obeta 7 donc faut kolinga soki coronavirus e bandi ko te la pete comme grave ba msuba okima hôpital pas parti ya wana ba okima po ba mente ba oswa ba banga msuku na ba vidéo te mezo tambola ba vidéo tambola moi ce modèle moi ça qui vidéo le bio mobile na ya akene hôpital ba longoli ba organe soki ndeni so ndeni ba komi ko banga mais na ndako pe kokufa parce que maladie wana ba msuba dépend de l'anticorps so za anticorps makasi te 3 jours kai bambio mabele 4e jour okufi bi okoti koma alors que vanda pe na ndako eza mabe mais l'ingande o zalandi o renforcer ba anticorps donc ceux qui vraiment maladie wana bandi yo benga médecin na yo benga médecin traitant na yo benga kene même ne ba nino ya pembeni parce que hôpital amunene te kene même hôpital wa pembeni benga médecin traitant ba bandolandela déjà dès le début kozela et comme gravité pour couler l'hôpital des système ya fiko comme maleke wa on a eu ça bien ça vrai même en Italie ça qui va débrancher qui va vieillard ba mi bangé ba pesti ba privilège na ba jeune par na chance à vivre ba ça venir ya lobby to peut exemple même car même ceux qui le même en Afrique moi na moko il y a 22 ans bien il y a 15 ans na maman moi ya mukolo il y a 80 ans ba la besoin appareil respirateur ba peut ça jeune c'est normal to condamné ka ba médecin pe ka pour rien mais parfois ba ça appelle choix selon ba bengara nini selon ndenge situation ils ont se présenter liboso na bango bazana mbara des choses bazo ba teni ba médecin ba olela ngala landi médecin mo ana itela ba biboso ndinga ko vanda ba ndako te tala niveau ba okomisa biso na niveau to olongola ba pareil po ba tumusu to pe ça ba tumusu donc comme na niveau que non to pe sa chance à revivre ba tumusu to olongola bango chance à revivre oui et c'est solo parce que ngala landa ki médecin mo pe na Italie azolo bango et tant ndeko wana moi so na benga lobi abidina lobela likambu oyo ba pa ndeko na biso ba noir baza mayele baza na raison ceux qui pas comme ça au niveau qui racisme mais oui et ba ko ça là on peut parce que ba on dit pas privilégier ba ndeko na bango ba européen ba français to ba italien qui ba privilégier ngai noir pour intérêt ni na ose pas nga noir mais ndeko ne français ndeko ne italien ndeko ne belge à un jour au continuer pour na mboka na ye donc ils a bongo donc ba ça la choix ba ça système ya fiko dans l'hôpital ba on a répété so au hôpital aux a coronavirus et cause un état grave ou bien au tamro et c'est rappelé que non ba même ba mbeto ezate ya rocha bato ba ozon so bato na banda
ok vraiment so otambola no bazongo sur ndako babi non okozala ate donc so babeti na ordinateur batali babi oyo neti ndabona basi batielaki ene ya akufa ya mosu na nzina ne yo oza na chance oza na appareil respiratoire te mpo bapareil yango te eza te tootala na hôpital na bainformation oyo atongo mili poko bapareil wana eza te eza moke bachino baye korenforce biso na Italie mais baza kaka na manque bamétier to bango baokufa mo bamétier baokufa mo baza na bapareil ya kotia bango te bamétier baokufa bongo kaka nga na yo eza oyo ezangi mundela suta opa sundolo apesa privilège na ndeko na ye et puis on a beta sous c'était awa émission pendant que babito lobaka dina lobaka so likambo eza to lobaka coronavirus ezozonga même 2 ou 3 fois na Chine kuna toyoki na Chine bato babika ki na coronavirus babi bazong ezongi lisusu na Espagne ndemo biso na Italie anandaki information 163 personnes au babika ki na coronavirus ezongi. Donc c'est pas que si on a bien eu coronavirus na biki donc faut comme on a négligent donc on a sous masque té pardon nako tchaba ganté nako zananga premier na mutazo tousser nako zalana na sans masque non ekozonga parce que ah on a Italie ça mi ba non ça qui tala qui vraiment dans la même image na quand on photo nako tu la na suka ah brutala vraiment que 163 personnes coronavirus ezongi oh ba ça 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 imaginer té o ba tester pena que non azalaki nango avant bi hôpital ba tester lisusu esili ba bimisi yake mais ezongi lisusu bazongo c'est l'hôpital et parmi bango ba misusu ba kufa ki ba ngini bango de ba bika ki ba ngini ba rescapé ba kufa ki donc pour dire que to mi batela maladie oyo tant que nano esilité to continuer comme mi batela to continuer ko lia ba citron to continuer comme pardon comme mela ba citron to continuer ko lia ba matungulu to continuer comme lia mingi ba fruits ba jus d'orange bato bana kini ba sinda bo mela ba sinda bo mela ba tie ba bulukutu bo renforcer ba anticorps ba soda wana ba soda ba jetanga wisto melango ebele biloko wana ko tumba coronavirus tango zana na gorge avec kitana ba poumon to zela to ke na l'hôpital est comme un système fico fio foko maleke fioko maleke yeyo mundele bazua pareil ba pesi vidéo mo ba ti de la dernièrement auto tambo na yoki mawa bandeko mo bazo loba na monoko mo baza ba noir bazaki basaka na hôpital wana ba sepelité de ba traiter de bango noir ba c'est même oxygène tende kazo bunda liwa ba ozela kaka kufa ba libérer mbeto ba tsheba ndeko bango ba mindele et ça la kinga passe mingi ça la kinga mawa on a ben non dina la star émission pendant pour que photo bima to loba to benda bandeko na biso ba normal to yi que non to zelaté coronavirus ce qui ça va permettre magé au lait batangawis au meli batangawis au lait ba citron au meli ba miel coronavirus est bêti au cas que kotio comment gloire à Dieu mais avant ya aucun hôpital faut qu'on prier parce que maladie est spirituelle et puis bato travailler mingi na plutôt ba métier ba mingi ba science donc faut qu'on a prier bato batika na ndak batika lokwa na brèche ce qui ndona bina ki hôpital bino botika na ndako boza lokwa na brèche intercession bo prier rapport na etongo midi pourquoi et puis ceux qui moyen les a repérer téléphone ou ils ont internet bo benga na vidéo bo landela makambo nezo leka parce que bo tika na suko mona été ce qui a zongi gloire à Dieu ce qui te nandenge ba kokunda bo tika na ko mona té biso na Italie na France na moni baza quand même gentil ba opesa ba corps bandeko bato bakufa na coronavirus ba opesa ba corps ba okey okunda mais biso na Italie ne bandele za iboma après za su bongo te ba obenga bino kana téléphone ba biso ke mdona nusa kufaki to sto kundaki bien mingi événement il réveille makasi ba kufa 1000 personnes ba tumbaki ya kotumba ya okunda te ya kotumba donc mawa mingi vraiment donc mingi Robert on te qui dîner la star moi na Italie moi na Milan numéro dans téléphone est 0034 77 015 605 ouais WhatsApp nanga Facebook dans dîner star à l'Italia bantimba musu za dîner star compresseur bantimba benganga soza na besoin lisolo to sola benganga soza likambo koloba to koloba voilà to za na pona bino babi dina la star moi na Italie moi na Milan ya bino ba salam ya ngwana Silva Maya ya moi na kata France o manke ngatala rayo ba mbote trop na bato o balinganga ba soutenanga ba mbote vini pe la tepe numérique ya yo ya ngwana jamais na obosa na rayo tala rayo no bimisa dina na kata media donc voilà la pesi mbote na moi nga ulda la pesi mbote na Emile Chutu babi yonde na pesi mbote na belle famille na nga na pesi mbote na famille na ma famille Ndisu mon père
o na lingara mingi papa na ngai ya jeune garçon na kata Londres die donné ndisu ya yo ba bizu ya ngwana tata mwasi na ngai o mairie ndisu onda ndisu tete ndisu Arlette ndisu ba biye mai grand prêtre na kata Paris papa leki na ngai moko ba bi le bing ndisu mira moelon et na suki sina papa na ngai na kata Swede babi Jean Pape Sinditu babi ya papa ndisu babi papa na ngamo ya kula sola Torkos voilà et tanti na nga Angélique pe na Londres Angélique ndisu bambote famille na nga na Congo na bosa communauté bambote famille bantimba baleki na nga na Canada joli bantimba ya do bantimba ado banti Samba Vuvu Eminence bantimba ono bantimba na Luanda Fisto bantimba na kata Risi bana Risi nyoso bambote na bino surtout ba salam voilà sans oublier Nene bazomba babi moi c'est ba faire ma copine privée Nene bazomba moi c'est ba faire voilà Fanny Mandiang moi na Hollande yo ba salam yango na bijou Kinsala la kata Lyon moi c'est Kitor babi vrai chéri la vraie Njiloise yo amutu na ngayo bikara to soit nsanga mais la au fort bijou Kinsala yo ba salam yango na Ardi Toubi na kata français ba mbote na yango na babi Myriam Mabwaki moi ça libala maman bana 5 yayo ba salam yangwana ba mbote na badaso balinganga ba mbote na la marina atatu abi atatu TV yayo yangwana ba salam ser na ngasi ya moi sola kitoko ser moi cool la marina vraiment nzamba zo lokumu nenga bikisiyo nzambe azo lokumu ba salam pese mobali ne ba mbote na pesi mbote na batu nyoso mwana bana Italie ba Bardo Masala Mike encore porter monnaie magique couple kanga ba mbote na o ma vie na pesi mbote na Niclette Balu motema ya JC Billy na kata Lausanne yayo yangwana Dior Charlie Malula Niclette so moninga Charlie pesi ngai ba mbote na pesi mbote na batu nyonso surtout bana Italie Tete Yema na pesi mbote na Jackie motema ya papa fils Luma na pesi mbote na Clarisse Mabeta babi ya mpangi kwa yayo yangwana ba bizu na lingi bino mingi naona tanko na tanki kombote boza la malamu babi de garage de Milan babi mwana Milano ya tongo voilà mbote na mine yangwana boza malamu to continue ko se protéger maladie ezali azalanga awa voilà tout ça ka émission ndenge ezalaka mange confinement moya kotambola musika ya te ndako yango en face ngana vai na parc justement vidéo pour ndenge na zoki appel ande ko lobi na butu vraiment lobi dina pour lobi la likambo faut beta sete bande ko bazala prudent soki omoni ozana na maladie coronavirus ya gravité et qui ozo tambola na yo luka kaka médecin traitant na yo parce que l'hôpital ça se passe beaucoup de choses ya mabe na hôpital parce que des monde pena vandi kuna na hôpital mais ce qui ils ont fait un hôpital voilà mais il faut médecin nous allons informer négligence totika bitambo ta bandara mikolo ke na bandara batute mikolo ke tala bato yo memela batu mupepe ndara bavanya na bango bien yo na mupepe na coronavirus o memeli bango donc voilà bambote boza malamu ya nene Kalombo na kati ya Switzerland bambote na yangwana vraiment boza malamu.